Après mariage nayo tu es que libala les arnalements makambe belé est-ce que okutana ki pe na ba difficulté o ba tumsu ba kutana na ba mariage na bango difficulté za la ramé biso bana nzambe difficulté et ça la biso ke ya kaloko l'escalier et ça la ke tomata Bosco abaki libala maman Julie Kalunga eza libala o etika ko sala matina monde ba comédien libala sponsorisé les sponsorisé mariage coutumier les sponsorisé na Orange mariage religieux ils équipé sponsorisé na Nzamba Pambo la première dame maman Denise Pate beli ba mega loba sur libala ke o nyoso ba lobaki maman Julie Kalunga fala bala muta poto abali muta kini ndenge nini tete so batakini basala bango nini maman Julie Kalunga abali mwana mukie nyoso wana tango yoka kyango étant que humain tout un artiste étant que humain et ça là qui on ndenge les hommes baloba banda lelo te banda kala baloba tata mno ba vanda na ba on fa bo pesa ba tata bino bo pesinga ba on parce que ton akuten eloko eboma bango ezaka papa aza boga aza mignon donc eloko eboma bango e pa on fa za la biso ozui fa ba mona nde pa za la banga bazwa ite c'est pas quand nous zo pa yo e bona la ça bon pas que pai joli mobile nanga pai moi sinengai o kaka yo sala ki bo nde place wana ozwa pe makanisa ndeko nanga tam sozo kanisa ona boye ezaki boye te ezaki tata to sara to nga na côté théâtre na epena Nathalie et na théâtre bat basé belé ba maman mo ba répondre aka lokwa ba sango boye na bonga bino soki to ke pena na ba famille to kuta ba maman mo boye o ba katela batu pe mangala bazali na kimi na ngambo wana na ke na ngambo na début batu ba comprendre te mais au fur et à mesure batu ba mona pe abiso na maman lek na biso Kalunga mo makuto be yanke mama ka oh est-ce que biso pe ka photo ya ka Kalunga kabelo non bombanda kabelo est-ce que vous avez ma collègue na yo pe ba ka osomba si ba yaka bana monde entier bo soutenir nga tellement bozé belé non lo ba ke 90% bo soutenir nga 10% ka ande ba msu ba finga ki abali mona mukie boye na boye nyonso banda lo ba ka bali mona mukie tozane kaka tozane ka toka bon appétit yo ke négatif ba bourgmestre des gens tsaka lo ba ke o azamona mukie ba kabula biso so lo wana ke église na biso bo kabula bon mobala azamona mukie moi ça. Merci à très cher internaute Oyon sur bazar branché devant ma poste téléviseur na binopé devant ma portable na binopé sur Obozolanda Prince K le parfum de la presse avec émission 100% vérité sur la chaîne des Manza London TV. Là directement je dis merci à mon boss de Brino original Nakata Londres wana directement la moni bon mon vieux Nico Kolajo Nakata Panama sans oublier Vianney Mbila garçon capable Nakata Paris ainsi que Babi bien PDG Mboka Ney Mingeta na peso mbote place aux à Paris. Merci na Manasse Buitana c'est ma caméra. Merci l'ingénieur Jérémy Boulou Aigle toujours dans agence I M Pro toujours en avant. Merci pour l'assistance et pas à Azer Mbolo donc tout ça toujours comme ça là. Prince les parfums de la presse oui que 100% vérité. Tout le bagage vient que la vérité awa donc le kuta il est garaté Nazan invité nanga Aza spécial les abongo. Maman Jolie Kalunga directement na ingénieur Jérémy Boulou à fond on l'a déjà on a déjà invité nanga il y a émission à 100% vérité tout sur la vérité ninges alara toujours. Je dis merci à ma mère chérie Clara International depuis Katanga na peso mbote place aux Ali. Maman Jolie Kalunga bonjour. Bonjour. Maman Jolie Kalunga merci de nous placer sur vraiment tout ça la émission pendant quelques minutes oyo bonne santé bonne foyer bonne groupe peu d'activité de monsieur Sozo Kende. Madame Sozo Kende bien. Grâce à Nzambe, nous ça va. Ouais, nous ça va maman Kalunga après mariage na yo tu es que libala les arnalements makambe belé est-ce que okutana ki pe na ba difficulté o batu msu ba kutana na ba mariage na bango parce que tozaki pe na président DiCaprio mais na tableau et na plateau oyo kaka ameka pe ko expliquer biso mo difficulté mi kutana est-ce que ils a même chose pas maman Kalunga ba difficulté bitumba kutana ki nango ouais difficulté za la ramé biso bana nzambe difficulté et ça la biso ke ya kaloko l'escalier et ça la ke tomata. Donc tant on a difficulté zoya na olu ke na ba prise ndeni na mata pour na surpasser en
Merci la difficulté zalaki nango mais to yamba ki pembo ndeko no musu ya théâtre exemple le président Bosco abaki libala maman Julie Kalunga eza libala o etika ko sala matina monde ba comédien libala sponsorisé babi libala sponsorisé libala ezali sponsorisé mariage coutumier ezali sponsorisé na Orange mariage religieux ezali pe sponsorisé na Nzamba Pambo la première dame Maman Denise Nyakero. En tout cas, Nzamba Pambo la fondation Nyonso. Parce que tout le baka ma mangoti. Rien que la vérité quoi. Ouais. Nzamba Pambo la bango na oba sala ki pona biso. Nzamba Pambo la bango na oba sala ki pona bino. Mais maman Julie Kalunga ba te beli ba mega loba sur libala ke o nyonso ba loba ki maman Julie Kalunga fala bala muta poto bali muta kini ndenge nini te so batakini basala bango nini maman Julie Kalunga bali mwana mukie nyonso wana tango yoka kyango étant que humain tout un artiste étant que humain et ça là qui on ndenge te zama baloba banda lelo te banda kala baloba soki to bando check nzoto na humain mais na tika kala to komi kutu na niveau libala te na tika na ngate donc ata so bolobi on a lobi ba fanatique faut bazalaka faut baloba po moni à chaque fois mutata atie commentaire atie elo a poster leur moi ata na YouTube ata na Facebook aki maman na commentaire ba commentaire ne so balobi umela zala bien sala boy elo ba elo te mais so comme mutalobi ke etala kutu place on maki mabe place nde yo ko s'intéresser en quoi omoni ya wana bato wana baloba il faut bazala kaka il faut bazala kaka l'émission mon ale kaka na bi batata amino bavanda na ba on fa bo pesa batata ambino bo pesinga ba on te parce que ton akutani eloko bo ma ba on ezaka papa za boga aza mignon donc eloko bo ma ba et pa on fa zala ya biso aza ya bino côté na soie ouais puis côté soie za ba te biso balobi ne bo sana ko soie ozui okeo poni ozui faye ba mona nde pa yazalaki banga bazwa ete sipo manga ni ngozwa pa yiwapi bona lakisa ba mpo ba kemaka mais ça va dimsi balobi ba bino ba artiste bo préfère ba na mibala poto point yo préféra ki na yote ko ba na mbala poto malgré toute situation tout oboleka na mobali na yo olelo honorable siko yo ebi situation nga aleka na mobali na ke luka mobala poto mibala poto ba kana basi na bango ngai nazali na mobali te pa ipa na mwasi te mobali moko mwasi moko ngai joli mobali nanga pai mwasi ne ngai siko ngai apoto na keluka na ozwele na wapi po ya vanda kuna nga vanda asali 7 ans kuna nga asali awa na kufa na bana kokosa poto bando kosa biso mibale nga na okosa ke na fidèle yepa okosa ke fidèle mais biso mibale to yebi ke to okosa yo kanza muninga kanza yo oloba vérité nzo ane muninga mona okosa yo pona eza sens te mibale ya poto bana basi na bango ngana vanda na kin pa ya vanda na kin mibale ya poto baba na basi na bango ya poto. Je crois que réponse il y a artiste amino bolinga mingi par rapport à boye bapé version il y a vérité il y a pourquoi boyo qui est mais moi Julie Kalunga ba te belebe ba tala ke émission no boleka ki pa wa concert na biso o ba zape ba ene na biso na monde des médias mon vieux Nati le collège Lumbu na pese moto pese ozali babi o akize mingi bande ko na yo ba o ba ya ki fait na ote o tangi ba kombo na bango c'est comme si ça qui bien te o vérité za la kana ka vérité omoni mukola mariage nanga bate bele batia tournage oyo zaki na bango bien nga za na mutu nane mabete soki mutu nane mabe seke yende muta mabe na ngai po nga na mutu moto ke oto sola te oto kanate azate mais journée wana batie ba tourne bato bele batia ba tournage mais yo quand sorti tournage nga tu as fait les 31 et zalaga les 30 nga na tu as 2021 et quoi la kana 2020 donc zalaga na encore les 30 fête les 30 on peut leki yo potikali non invitation na ndaku ti le pe invitation comment otala ngoka bona kenda te okoma ka so otali invitation otali YouTube otali ata so nga na zaki te fête zalaki ti o monte ko sopani ko le kamai sopani ko le kamai
Moi, Jolie Kalunga, tout à l'heure, la nomination, moi, je vais par rapport à l'artiste, tu éviter ceux qui ont été nominés ou bien aux soit qui trophée parmi les artistes ou soit qui maintenant tu es maman Jolie Kalunga, tout ce qui m'a balé les déjà tout côté de carrière na yo, bando côté dans monde ya théâtre, monde ya art, combien des années déjà? 28 ans en avril. Waouh, 28 ans ya carrière. 28 ans. 93 2001, 28 ans. Donc ça tu comme en 2023. On a comme ça 30 ans de carrière. Félicitations vraiment, on a des bandes à London, je crois que c'est tout, on avait émission 100% vérité, tu peux sûrement félicitations. Mais moi, Kalunga, on a 28 ans, je crois vivre vraiment belé dans le monde de l'art. Pour vivre un peu comme boum dans le monde de l'art. Et belé, pendant la vivre vraiment pendant na monyango pendant na mobimba nango. Et puis so ta ka muto comprendre maman esprit na. Donc so avandi na so yebi no muto ya ta vandi. Mais si vous venez à 1 heure, vous comprenez que vous avez veut dire musala est comme ça, vous pas psychologue. Oui, psychologie est là. Comment comprendre que oh faut na kene boy, oh faut na kene boy. Oh faut kene boy, c'est pas nomination. Est-ce que Maman Kalunga Azaki nominé parmi les trophées wana? Est-ce que Maman Kalunga reporter qui prix mort oh bachaki c'est oui, ngana Azaki peut nominé na les trio hein. Manini ba trio o ezarake bo saka ba neti ya tour ali boso zaki dio ngana pakalo wi ba dio mo boto sala ngana pakalo ndi to rapporta ki nini wana o ya tour ndo zaki sko ya trio ngai video lo na moseka nde to zwa ki ba remettre bino ba trophée na mtazu ba diplôme de mérite ouais mais ngana zaki te po zaki dimanche na gene prière. Merci Naviana Mbila, garçon capable à Paris. Merci na PDG Mboka Neimingeta na Kata Paris toujours Grand Kalunga groupe na eu les capables de Jolie Kalunga et ça date combien des années bande créango depuis que 28 ans il y a carrière na eu mais groupe où il y a eu moko groupe ça déjà 8 ans 2012 surtout comme en septembre et ça 9 ans surtout comme le 8 na août et ça 9 ans donc toi déjà na 8 ans na Katia groupe les capables de Maman Kalunga. Est-ce que vous gérez banana 8 ans on a ndenge yope wanda suisse watu mususu mité mais mutu place aux alaki vous gérez bana yebele oyo zakana bango wana et ça facile mutu azana conscience olinga ka ba gérer mais mutu ayebi ka okenene parce que batu mususu neti ngai groupe ali boso na sala théâtre ezala groupe a poser na munda non groupe moko boye ka ba groupe to bandela na ba cité après na ena groupe mundanga ndanga après na ena groupe Simba esili. Mais autant la batu mususu baza ti le groupe singa za na groupe Simba ti on a groupe Simba pas poser lombe longwate tena longwate nazali au moins te ke pièce naza bon mususu to ka peut-être ba ko bing sokaka te naza pena na kati ya groupe Simba oza penza na kati ya groupe Simba film nini o Maman Kalunga ye moko na groupe na yo banzonzing na onte na groupe na yo moko sala soit au coma soit au coma au monique film on est en pesa groupe nanga ma valeur et tombo la groupe nanga fi batu lelo ba ko ma nanga to salara de chaque pièce to salara tam su to kana comité o to sali idée tam su idée nanga mo mingi za ba idée nanga moko mais zaki na film mo on a komaka et pesa suma ngai Kalunga show était kamati partout ti lelo kutu bat basenga donc Maman Kalunga pe nde na sala boye na mataka donc escalier oui so sali oyo tikali na se oyo ye mati oyo donc to kenda kaka na monde nzonzing accueil tant beaucoup dans na monde nzonzing Maman Kalunga ba collègue na yo oui yo le besoin un problème na mutute mais bango ba yamba ka ondenge nini moya mamutute ndeni mutope manazolo na ye ngana ye nganga moya manga tendeni bo oyamba to yamba te na ye na ngusani ne osa musalati to yela rabatu te mon so ozo yakake na okena tande ba oyamba nga obando zo ba problème na batu so kuti mut na imer mo tika ina obongo so ki yemu ko pour mutu pour se défouler suka likambo bima so ebimi peut-être yo ko approcher omoni mutu peso azali kamu na neti biso na théâtre bo mama te o kaka yo salaki bo nde place wana ozo ape makanisa ndeko nanga tam sozo kanisa ngona boye ezaki boye te ezaki boye donc tokuma maka bongo naka moi hypocrisie ezalaka na mais tokuma mana absolument ça va mais sur scène Maman Kalunga se sentir à l'aise pas nani pas artiste pas batu nyonso
mutu nyonso ata mutu obandi théâtre lelo nga na ozala nga lese parce que nga na ojouer kutu na olinga mpe na jouer se yo na olinga mpe na jouer se yo. Merci maman Kalunga bazosa joli message ni relancé par fan na tout ba obalingaka yo pe ba oyo bazana peut-être bazoyeba te que maman joli azana ba activité mususu à part théâtre message ni relancé par na ba bana poto botindaka bakabelo basomela bino bakabelo mais obombanda kabelo chez maman Kalunga ezali ozana besoin basala ba perruque na bombanda coiffure ba osalela yo à partir musika ba oyo nyonso pe boyaka vacances na ndenga bakini ozana posa basala pédicure manicure moi manzaka no ezalaka propre pita moso olingi ozonga oye awa tosala ba vernis permanent tosala o ba plaquage donc tosala biloko nyonso oyo esali ke et osala ke ozala l'aise oui obima toujours chic. Tel numéro de téléphone pe adresse ya li o tozali parce que to signaler toza bongo na salon de coiffure ya maman Jolie Kalunga Bombanda donc Bombanda to ngedo yeba comme Bombanda wana vraiment pourquoi ka Bombanda mais ngonga nezo permettre te vraiment adresse pe numéro contact pour ba rejoindre toza Bombanda coiffure omoni ata tango to sara nga na côté théâtre na epena Nathalie et na théâtre bat basé belé mutu boazali ba mama pe baza non sandeni ba mama mo ba répondre akalo kwa ba sango boy na bonga bino soki toke pena na ba famille to kuta ba mama mo boy o ba katela batu pe mangala bazali na kimi na ngambo wana na ke na ngambo na début batu ba comprendre te mais au fur et à mesure batu ba mona pe abiso na mama lek na biso Kalunga mo makuto be ngaki mama Kalunga olandi bongo yande mona bombanda net bombanda kabelo lokola oyaki okuti déjà bakabelo ezala déjà okutaka fumbu wa kabelo madesu kabelo kingandi kabelo nani kabelo bakombo oh est-ce que biso peka photo ya Kalunga kabelo non bombanda kabelo est-ce que ça vient ma collègue na yo pe bayaka osomba si bayaka ba presque nyonso basaki bayaki na fête bango nyonso presque basomba kabelo pour nous soutenir. Merci. Adresse il y a tous les deux maisons super Lemba en diagonale il y a Tchétché chez les boss à côté à Vodacom à côté à Régie des Eaux veut dire na katikati so mutauti matete oleki Régie des Eaux muke avant au comme à Vodacom so mutauti super Lemba do uti bangaba ba super Lemba après Vodacom. Numéro contact pour voir facile. Numéro contact surtout 081 504 65 66 097 023 61 06 ba numéro ya moi. Merci moi dédicace par rapport soit ba remerciement ba tout ba encourager que par rapport à libala be ba tout oyo ba landaka yo ba lingara musala na. Bana monde entier bo soutenir nga tellement bozé belé non lo ba ke 90% bo soutenir ngai. 10% ka ande bamsu bafingaki abali mona mukie boye na boye nyonso banda lo bakabali mona mukie tozane kaka toka bona pete yo kene ka tipa bourgmestre de Jean Tsaka lo bake o aza mona mukie bakabula biso so lo ngwana okene église na biso bokabula bon mobala aza mona mukie mo sa mukolo donc bato nyonso bo soutenaki biso bo toutefois na occupé vena 10% te 90%. Na vandi na 90% bato bo soutenaki biso en tout cas nzamba pambola bino nyonso bozaki en tout cas bato ba sepelaki na ndenge moko yeba mariage kafute clôture bino ka leton ya 2020 c'est ma leton penza donc ozela on a boye to kanyo na koto ozela na kango catch na liboko na kanyo na loko veut dire nyonso esimba ya suka na ngo pena na bato bamoni bina suka na gâteau babi suka veut dire babi ondoki donc nzambe merci na nyonso merci plus c'est pas nzambe parce que lo rabongo po salama oyebi ke rideau à temple et pasuka ki jour rideau à temple et pasuki na so bimi libanda omona bombanda na bombanda kabelo pancarte na biso pancarte na biso na zawa yaya tant ba pamboli ka mariage pancarte de pikwama et ya po kwela bato mais ko lika mongo ezaki kama nzambe
Moi kwela bato. Ezaki bato basimba ki bien yango moko. Mutu asimbi te yango moko elongo. Rido ya temple pasuki. Ya. Ya ino ka libala nzambe do bato boloba. Bo continuer ka koloba poso bolobi te beze kozala te. Boloba. Merci ba remerciement ko banani. Bato nyonso bolinga nga surtout seme de moi Trésor Maluma bato nyonso bana kati bombanda coiffure na pesi no bambote belé matala. J'ai eu moule matala bambota trop sans compter mon mari, mon époux que j'aime beaucoup, Patrick Mboulou. Kalungelo mo suka to singa. Est-ce que lakisa bato tali sapima liboro no boy ba mo na bon alliance zero bon eza nini on. Yo kanti za singa suki. Alliance. On alliance solo yango. Ndeza ngata na bombe atana lali. Mutalinga kanga photo kanga kwa photo na loboko. Donc ko ba les a bien. Bato ba ba ko lié leki libalo so le couteau kosa. Libale leki ko lia. Libale leki mangam nyonso po libala na kata libala. Nde to ba biso to dimina doza masumu. Dimina doza masumu ça veut dire bo li suma fornication mon ezalia. Ko bala tel meza betap. Ya betap moko na biso ke so bali na nte ko zo moi c'était. So pour moi so bali te ko zo bali te. Po so ko zi mo bali. Bo koti déjà o na kenanga yaka to fana nde biso to zalaka. Préparer na moto do yo to lamba to ziki koka mutema passe te pour kenene na moto makasi li fena. Merci avec Maman Jolie Kalunga, la présidente et un groupe de capables, les Jolie Kalunga matière et aussi il a été mengonga ils ont rendu toujours défaut. Merci Maman Jolie Kalunga la temps encore de merci beaucoup na ba fanatique nyonso. Gros bisous Miss Kalunga, je t'aime beaucoup. Merci Maman Jolie Kalunga linga Miss Kalunga biso beto PC mbote place à Sali Miss Kalunga toujours donc. Merci na ingénieur Jérémy Mboulou na ma caméra toujours na agence. Donc bato nyonso Emmanuel, Mape Pierrette, Azer Mboulou, nalinga bino mingi. Allez, gros bisous Ephraim Mbumba, nalinga bino mingi Victoria, nalinga bino mingi Elsa utoko sa 8 ans le 14 février ti bato bazo fêter. Comme c'est star à la publicité. Ouais. Merci na agence JMMI Pro ya ingénieur Jérémy Mboulou. Aux en a posé vraiment ba selo ba misala tu etali vidéo atali. So mutoye awa ba malili eleki mingi to tuna ko melanini. Amela café, to saleli café. Style photo gaga et continue na katia bombanda coiffure. Merci na Manassé Bouta na ma caméra ainsi qu'à mon boss de Brignon original na katia Londres place aux Ali. Sans oublier Vianney Mbila garçon capable na katia Paris aussi PDG ya Mokane Mingeta mon vieux Nico Kolanjo na katia Panama na peso mbote place aux Ali. Donc ceux qui nzamba zongité ceux qui a boto biso souffle de vie oyo tozara na ngote. Tokutani prochainement na émission monsieur ya 100% vérité ndé makambo bye inchallah. Après mariage nayo tu es que libal les arnalements makambo belé est-ce que okutana ki pe na ba difficulté o batu misu bakutana na ba mariage na bango difficulté zala mais biso bana nzambe difficulté et ça la biso ke ya kaloko l'escalier et ça la ke tomata Bosco abaki libala Maman Jolie Kalunga eza libala o etika ko sala matina monde ba comédien libala sponsorisé sponsorisé. Mariage coutumier, ils sont sponsorisés dans Orange. Mariage religieux, ils sont sponsorisés dans Nzamba Pambo, la première dame, Maman Denise. Quand tu es méga loba sur les balles, que oignon sur balobaki, Maman Jolie Kalunga, fallait bala muta poto, bali muta kini nini, tu étais sur ta kini basala bangonini, Maman Jolie Kalunga, bali moi la mukie, oignon sur on attend oyoka kiango, étant que humain, tout un artiste étant que humain. Et ça là qui on dit. Les hommes baloba bana lelo te bana kala. Bana kala baloba. Tata amno ba vanda na ba on. Fa bo pesa ba tata ambino. Bo pesinga ba on. Parce que ton akuten eloko bo ma ba on ezaka papa za boga. Aza mignon. Donc eloko bo ma ba e pa on fa za la biso. Ozui. Fa ba mona nde pa za ki ba nga ba zwa ite. Est-ce que ba ka ngozwa pa yo? Bon là ça ba on pas gema. Pai Jolie mobile nanga pai moi ce nengai
o kaka yo salaki bo salaki bo salaki bo nde place wana ozwa pe makanisa ah ndeko nanga tant mosusu okanisa ngo na boye ezalaki boye te ezalaki boye ta ntango tosala nga na kota ya théâtre naye mpena natali e na théâtre bato baza ebele bamama mo barépondaka lokola basango boye na bonga bino soki toke mpena na bafamille tokuta bamama mo boye oyo bakatela bato mpe mangala bazali nakimi na nga ngambo wana nake na nga ngambo na debi bato bacomprendre yo te mais au fur et à mesure bato baomona mpe biso bina mama leki na biso kalunga mo makutu tobengaki mama kala oh est ce que biso mpe ka foto yaka kalunga kabelo non bombanda kabelo eza bino bacollègue na yo mpe bayaka kosomba si bayaka bana monde entier bosoutenir nga tellement boza ebele naolobaki 90% bosoutenir ngai 10% kaka nde bamisu bafingaki abali mwana moke boye na boye nyonso banda olobaki abali mwana moke tozane kaka tokabona mpe te yo kende kaka ti pa bourgmestre jean tiaka alobaki oyo aza mwana moke bakabola biso so olongwana okende église na biso bokabola bango mpo mobali aza mwana moke mwasala moke